C'est Léos, déjà dans la Bobela qui est à cause de la vie, c'est impossible. Et de deux, dans la Bobela qui est en Balasouka. Ils ont Balasouka qui est en Balasouka. A comme le cola, on a un tabasoga, les macala, on a comme un mis rouge. Mais à bête à l'isolo en atie. Il y a un moment pour tout distraire les fanatiques jusqu'à maintenant, on a un défi. Tissiko. Jaloux, jaloux. Hey, hey. Mami, 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 mama. Ah, mami, 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 mama. Pour moto, ça les locaux à moto, c'est qu'il faut mon angoisse qui paisible dans les toits, à sepeli, non, tous les locaux à grand wana, bazaba leki, bazaba collègue, na musala, mais na âge, tant que je suis balé qui. Pasola. Si quand la télévision bendelo yo, pasola non, non, non. Eh, pasola oui, 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 oui. Pasola ngandonga mopanzi. Nyoso kaka ya. Pasola ngabrija, mais yango so koti. Au moins on est tout na boakati. Même un jour on vendre reconnaître bien mais les autres ceux qui orchestre na ngi vendre côté boy. Oui na côté ki ba million si ma ya frère na ngai wana. Otai na ngambo ya bato moto sungie azaki na place kokufa a telemi alinga ignorer liwana ye. Mwana ndeko koma mabe. So moni moto na vie aza complexé na gombe. C'est quand tu na famille mourir là qui est vraiment très triste. Pe bato bongo so bazui ba faire souffrir bato makasi. Votre fidélité nous réjouit, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette émission de la chronique culturelle qui passe sur Africa Plus 243 au Congo sur Bluesat. Captez-nous dans Canal 30. Encore une fois, joyeux Noël et bonne année à vous partout que vous êtes, mesdames et messieurs. Donc, à la présentation de cette émission, c'est Yoyo Casserole et merci à la grande équipe technique Auto Travail Nabango et Monsieur Alelo. Merci comme ça, celui qu'on appelle Alain Mafuta Alain, c'est-à-dire il faut sentir l'image vraiment, donc Mafuta quoi. Merci comme ça à Alissala. On t'a pas oublié Guylaine Gantebe, donc et ce sont donc des professionnels de médias, mesdames et messieurs, donc raison pour laquelle cette émission va se passer avec eux concernant côté technique. Donc la présentation de l'artiste et musicien que nous allons recevoir tout à l'heure dans cette émission. Donc je vous rappelle déjà que c'est un Congolais, un artiste et musicien congolais né à Kinshasa, dans la commune de Kinshasa à l'époque. Donc Tonobengango commune, Tonobengango Zaïre. Donc à l'époque il y a Zaïre, Tonobengango commune, il y a Zaïre. Donc ouais. C'est ça. Donc lui c'est un artiste et musicien qui a commencé tout un début dans l'orchestre Black Story, toujours un orchestre du quartier, mesdames et messieurs. Cet artiste et musicien en 2005 donc a intégré qui groupe Quartier Latin International et cher Kofi Olomide Mopa Mokondi, donc son gamberi Babeta Kali profité. Et encore une fois donc en 2005-2011 cet artiste et musicien donc s'est décidé donc il y a continuer carrière na Wenge musique à maison mère Shengiama Makanda Wilson. Et encore une fois artiste et musicien donc place Oyo Azoa qui décision il a pour évoluer en carrière solo, c'était en 2013 et l'artiste et musicien Ayagi Bobimisela Bisso avec Itokia, un concert soit Zalagi extrêmement beau artiste à côté de studio vite fait Itokia. Et donc Zalagi Bongo en 2013 et l'artiste et musicien donc il s'appelle Sarbati Brigade Hercule La Force qui écrase, à qui j'ai dit bonjour et puis bienvenue à toi dans cette émission. Merci beaucoup mon frère Yoyo Casserole, c'est un plaisir pour moi et à Manga na plateau na yo. Et c'est un plaisir encore que tout le monde ait sous na bamboka oyo comme on a Guylaine Gantebe comme mon équipe complète oyo ils Singapour na ngai na ouais, c'est ça na 2020 et bientôt tout kende tout ça année nzamba conception na esengwe ko zala mala mingi quoi, c'est ça. Voilà, merci Sarbati Brigade et je vous rappelle encore une fois de plus que en 2015 et 2016 cet artiste et musicien donc à la qui sur le marché des disques Otobengi Affaire Yarando.
Sabati Brigade, Affaire Arando. Oui, Affaire Arando, ils ont parmi l'album Oyo, Yangum te Simba Kinga, Yangum te Pesinga Sans Batubaye Banga, peut reconnaître que Naza artiste complet, parce qu'avant, Naza a toujours évolué, et pas il y a un grand frère Nangai, on a bien un père, que Nazo boit que la bango ba frère, parce que grâce à bango, des artistes au avant di awa Brigade Sarbatini, comme na loba toujours, Eric la force qui grâce à bango. Ndengayo nazali et s'occuper balinga raté tant sous na ko yeba na tama mo ke onde na ebanité et ya kopesa bango na ozanga yango mais ba remerciement eta ke ime na ozonga sango toujours pas na bango nde baloba toujours le boko epesaka nde le boko bayambaka moto ayokaka nde moto akendaka liboso vraiment nazana ba plaisir mingi grâce na bango nde basalinga na kwa kozala artiste o na ko reconnaître bango toujours chaque jour au moment na kozala toujours nazo pema nzamba zo pesa ngata ya ko reconnaître to ya ko lia to ya ko sola na bato ba kozala toujours gravé na kata motema na ngai Koffi Olomide que je salue à passant et mon vieux Oranson c'est ça. Est-ce que vous vous rappelez du sous Evra Liboso dans le quartier latin à l'époque na quartier latin on a kota qui cri on les a qui cri au télémisaka le vieux rambelaka alembuta moto fele belle katonke mankona poche mwana fele belle ngatinki mankona mpo musala gobenga petit mumi petit wana ramba vraiment petit wala utamuto fele belle Benga beti mungu oya muta mutu pilibelo ngetiki makuna boshe mwana aya ya pilibelo ngetiki makuna bosho kozala bo benga beti mumi benga beti mumi abeti mumi benga beti mumi yakawa yakana kabela yonzimwe voilà Osho Osho ouais c'est-à-dire cri o ezala ki cri oyo après toi que on devait à concert moko na Souki Nazo Botanate, si je me souviens encore, Téné. Donc, on a été en Athénée et Athénée de la Gombe. À l'époque, CNN, Ngai, et à ce moment-là, Koffi Olomide a besoin d'Atala, ce qui n'a pas efficacité à côté les malikola podium, Koeba Kosala Msalande Sengeli, Naba Norme Sengeli, a bien à CNN, CNN Nazo Bokandombolo, à Kati CNN, à Pessi Ngai Suko. Nabandisuko nzombole nzombola nzombolo nzombolwa number one yo ça déjà ba souvenir moko boye stongo zolo bananga bozong singa bana moko na moment wana na époque wana na moni kero bébé kero toujours à côté quoi c'est un plaisir. Alors Sabati Brigade dans maison mère eza étape moko na lobaka. Au moins, on a vu ce qui 2005. Déjà, on a fait ça en 2001. On a vu ce qui a joué. À côté, on a goumou. Soit, mais ça la réussite. Et comme il a que souffrance. Souffrance, moko, mais vos anga, qui oswa, au koya. Parce que si vous avez moral nayo et vous avez normal, que vous avez oswa qui, au koya. Poswa, au commun a deux choses. Comme tambola ba penser comme tambola kata mutu nayo nazwa kiso bat ba moninga bona koi ngai na osala neni pona zonga eza moment mo na passa nazala ki un peu traumatisé na nyonso côté écoute mama ba 12 ba bar 13 salama ya ba grave ya ba grave nazala ki un peu traumatisé et nazala ki na ebinde na koloba te. Et c'est là qui moment vraiment n'a évité son akobo sanango et quoi apprendre que reconnaître musala oyo nzamba pesa ngango sans musique naza ndo comme ça osala yate musique ezaki passionnanga eza passionnanga eza musala oyo lelo te lobité et kotika jamais ko changer tout na koma na vendre net yokola yo journaliste na comment poser la question te et à ce moment là ndé ko apprendre que musique eza passionnanga il faut na se donner na sala na mi pesa na ko mi pesa na mi pesa ki na 2005
ndebika monsieur bandaki c'était grave parce que on est aquí kutu on est aquí ezaki deuxième tour parce que na kendeke deuxième na 2007 ndesiko ndeba ko chela ngasiko escalette pour na 2005 wana tango na ye nazalaki nanga mais bakubanga banga balaki trop pembeni moni ba vraiment obike batindi kaka pas les rambo obika nde ala 12 bar 13 satellite mata kuna pe côté kuna te ya la cool yeso ayoga trop ya ko yoga no na please c'est bon. Moi pe baninga msuna kanda okuta kuna mon présence nanga za bank ça pe bango animateur ka pouvait ba chanter te animateur ba chanteur tous en a problème de ni entre biso ba animateur de to la kana guerre animateur ni tinani vina yo Céléo te Céléo rosa vient en matin Céléo déjà na sina bobela qui est à cause de la vie en matin c'est impossible et de deux na lobela qui est que ezalambala suka ko kobenga nga petit na landa ete na mama nini to kobenga nga ne ba petit alors toute la musique na place nango tout tika pe ba aventure parce que batu balanda biso batu bazana besoin ba prendre message toujours appeler ça batu message nini que to ko salaka ba base toujours ba YouTube base te yeso kaza artiste o salaka ba base non nga na zakaka juste pour na pesa ba message nanga base mingi za yango wana parce que na mona ki na télé abandaki déjà ko rencontrer ba bêtise un bon musicien na sina lobela ki na singa ki défi parce que soki azolo baké te défi dans le sens que moni tout ça a te que poto to distraka ba fanatiko batala biso ba fanatiko batala biso il faut ba apprendre quand même quelque chose na biso bato to yaka opesa bango message parce que tout ça ba leader opinion ngana zana ba fanatiko balandanga eza ndenge moko payer pas na ba fanatique balandaka alors to ko distraka bato te batala biso na bandako to tika bango na ba ignorance mona mutu c'est pas ça musique yali bato faut batala biso to beti ozo sala œuvre o basala ki nini bo bakutani bango me basa fontané basali makambo boy ngana zalaki comme invité na kati ya concert mo betama ki entre ba ene na biso quartier latin na ba ene na biso ya wenge musique ba ancien bango basala ki groupe na bango enga izaki 2 jours 3 jours ba benganga ko benga na ebate yaka totala batumo bazala ki ana komi quartier la te bazaba bien insister ba inviter nga ina ko zala inviter na biso et ba pesa ngai mbongo et pas ya ba organisateur te bato bazala ki wana ba bimisa mbongo ba pesi ngai mbongo na ngai yaka pour 15 minutes ya uzala bonaye et na presté na quartier la te eta ki na leka pe na maison mère bato ba mona ki mo ba créer maison mère et pour lui oui les kawana avec non na leka ki na beta ki na quartier latin pour 15 minutes okay. Alors na simanango yesuko a télémé abi na beta e kao mais siko dans na concert moto beta ngana e fara na Lyon on est là pendant que ye aye ba futi caché na e pas producteur ngape na e ba futi nga caché na nga na bandi ye pa ya bandi ngana ya a continuer ngana na sukisi siko ba image wana siko aboya ebima lisolo kutakoya ko betela rabatu ya betala lisolo ke non fara to betala nde yango wana siko abetala lisolo na ngote po wana na betaka le kwa muibi ya bampule wana siko après de rejoindre ma sikoyo que ça va inspiration allez
Omoni moyibi na Kinshasa go na eze exemple na peso moyibi omoni moyibi na Kinshasa so bakangi oyibelo ko mwa munene bato ba peso respect soko kende kinde omona ki po bato musu ba ali akotamba na nzela ba moni loko ya te boya longola mpula zo atia na poste so ba récupérer ba beta ka bango mabe po eloko zo yiba c'est 200 francs oyiba pourquoi akoma lokola omoni ntaba soka le makala nde akoma misu rouge mais abeta ali solo anati yango moni poto distraire ba fanatique côté na lobaki na yeke jusqu'à maintenant na tsenga ke défi tisiko nazo ki sika mota zoloba nazo ka nini te et ça na défi mo concurrence loyale même à tisiko na mo sala ba mission accepter kaka kondima kaka oui ou avouer ou bien ba ouais to la plateau moko boye oyena batu na yo so o na plateau ko simbate ba foutu yo paquet na pas producteur ba producteur ba se bela ngaba pesa nga rien oui yo prester nga pe na prester batu ba comparer ke nga na yo différence za nini o koto aza place nini e ngolo batu ko za fo o za pe na place na moko ko longa même ya kana o meka ngoma mke o ça le paiement bien c'est ça défi na sengi no ka ngwana tisiko na ozela ngome ozolo ba pe lo mote et c'est ça ça va ti brigade la pe no biso tant ba cha qu'est-ce que dit so amani. Ouais, les rois de la forêt. Les rois de la forêt tant naye. Les rois de la forêt. Ba pression on a yaki nango, te ba pression on a yaki nango faut à la claire. Vieille moko aloba pna babi na peni. Na joué suko kimia. Na joué suko vraiment vrai kimia. Bon, Kobandaye c'est trop dur. Déjà, t'es Kobandaye c'est trop dur. Yu casserole, webingat. T'es za musala, parler à batoté. Nakata société, d'être travailler à. Moni ba travail bien fait na yo. Musala o za na ona kati ya ngondem te pesa valeur na bato bozana bangwa. Ngelo ke pesa ngai valeur na maison mère eza teke na ina ndako bato na société na yaki. Batala on a zana ngo batala atako loba jora koloba wera wana yo mto lobi neti kolobi misawera te mena incarnera bango nyonso tout parce que baza bato ba contribuer pananga et un moment où vous sentez que affaire de que vraiment problème mine quoi ils ont nini vous comprenez ils ont normal voilà ça va te regarder tu mets dans ma solo ya disque. Ouais, ndenge tozolo ba vraiment casserole, j'ai fait au moins 2 ans na kati ya poto. Na 2 ans na yaki pour na sala 3 mois na zonga na mboka nanga. Ndeto lobaka l'homme propose Dieu dispose na kuta na makambo ezala ki onga na kana ki na ngote. Ezala hospitalisé awa na kokota vraiment plus profond na makambo wana mais par la grâce de Dieu na baki na koko zonga Kinshasa boité. Il faut nous organiser avant dans notre kimia na ebandeni na prozonga na terre ba centre na biso et au sala ke à ce moment na côté studio na côté studio wana
na bande ko préparer album oyo eza au moins na 7 titres. Album titre na ngoza pilipili. Pilipili parce que na kati ya biloko ko lia ndenge balambela rabiso. Eza na batu nyonso biloko nyonso balambela rabiso senga pilipili eza la pilipili eza mutu musa ko lia ayoki mwa goût asepeli. C'est-à-dire ngande za awa nazaka ateke po sepela nanga. Na misala na osala tango mususu na partie moko boye okoka mwa goût moko boye. Oyoki mwa gobi artiste vraiment yeyo nazaka juste pour na kopesa mwa image na biloko ko lia soko monike biloko ngo na linga liango te po pilipili ki makasi te okozwa pe mwa mai olongoli obite nga koto na obaksa mwa mai po pilipili ngo yokana te c'est-à-dire nazaka moto yo artiste so na pesa ko pilipili po moto tout akosepela moto akolingolia pilipili te olinga cha mwa mai eyokana vraiment makasi te po soyete et c'est ça c'est-à-dire album wana na benga ki on a titre pilipili et na yaki na bandaki ba projet na Kinshasa ta on a komi awa oui ozalaki parce que bandaki kozala ozali ko yakuna et OK après na sima nango tant na ye awa puna ye ba ko continuer ba travail nango ndene ko bela wana après ko bela na ju motin ko pema tant na bongami na bi na kozonga bo telefona kota studio na koti studio na bandi ko bongisa ba chanson na yembi et na kozwa l'initiative na bimisa projet mon aki na générique na zo benga mona kombo je ne te lâcherai pas au moment où na télémaki je ne te lâcherai pas pas moutouté bien Isaïlo était pas le na évité la image monter à genre voilà bien genre comme soit ta place je ne te lâcherai pas par exemple non je ne te lâcherai pas nangai ezalaki na za un peu clair parce que je expliquer nga nazo comprendre bien te déjà nga au fil et à mesure que ça la une année na kati ya une année quelques mois 2 ans il y a ba fanatique msusu koma ki critique hein mtumsa ko benga yo ya sila yeboye et tu vois et na se donna ki mo idée na bi na repesa générer qu'on a zoom ça na bien on a combat je ne te lâcherai pas pourquoi parce que la musique c'est ma passion na otika musique ité la musique na kotika ngo au grand jamais c'est la passion nanga ya on appelle ça qui titre générique wana je ne te lâcherai pas bato bazo kanisa ke musique na ko sala bote bon na ebité oya yo ça na kata pilipili ça na kata pilipili yo oya yo ngolo banini voilà comme tozana yo artiste musicien Sarvati Brigade je sais pas si vous ça plaisir dans ma fanatique na yo pas fanatique ya bonne musique on va entendre la chose de partout tous attend moi extrait ya je ne te lâcherai pas pour un plaisir il y a Willy Moucheni maître Christ Cicéron Bakumba bon je ne te lâcherai pas tellement bato bazozela ngo trop. Il y a un moment appelle ça qui avant goût yaka. Arrêtez de chercher celui qui est vivant parmi les morts. Nazali, je suis là, Nazali. Pour moi on dirait que na meko bimisa ngo siko na ko sisa ngo pe moi gumo bato bazela mais parce que ça na makambo moko trop poser en place mon azobeta tikana bema ya tikana lala haya matelanga na bwaki pe mingi na Congo potikana vanda ça dit na boy na kota vraiment na mozindo nango ndenge nazolo bela bato maxi single autobimisi yaka ils ont déjà na ba plateforme et tout ils ont déjà na kati ya chaîne na YouTube ceux qui ont besoin na senga ba abonner ba s'abonner vraiment na kati ya chaîne on a massive ça dit ceux qui ont beti kaka Brigade Sarvati officiel à côté na kati ya chaîne YouTube na ngai ceux qui ont besoin ya ko contribuer na sengi na bango ba yoka yango ba benga artiste na bango ba pesa ba conseil ba kokopesa ba pesa ba idée na bango ba pesa makambo bango bazana ngodo ya koloba batalisa biso mais ba s'abonner nde na kati ya chaîne wana massivement et au sala vraiment bien c'est un plaisir. Sarvati Brigade le 18 décembre ba disque YouTube il ouais frère Nayo Fali Poupa di Cap là dans ça qui je crois dans mon extrait il y a miel de son bien que nous après c'est vraiment date précise mais quelques extraits déjà. C'est Nathalie déjà, donc c'est bon, coup de chapeau, miel de son. Et encore une fois, quand le 18 Ouana,
On dirait que n'est pas Boraki, depuis pour ma nuance. Toujours quand le 18 décembre, ton ami, héritier Watanabe aussi, Abimisaki Retirada. Et Abimisaki, pardon, un album Mi-Ange, Mi-Diamant. Alors, il y a en tant qu'artiste et musicien, n'a habité, n'a pas tout d'ensemble. Est-ce que j'ai quand même temps un Royoka? Le tout ça les quantièmes, le tout ça le 21, le 22. Sincèrement, je n'ai pas eu que l'eau comme tout na kosi. Nazaka focalisé, concentré. Na oyanga yaka. Générique on a lancé ango. Juste batu bayoka. Brigade azwa ki motan. Mazobaka ah na mileli aye. Ah na mileli aye brigade yaka kota la musique ekufi. Musique ekufi lokola bato bazate. Lokola sarbo telemi Congo esepeli mbrusu. Siko générique wana. Sababa nzambego. Générique wana. Sarba. Oui. Casserole. Regardez l'eau mon côté. T'es sincèrement nayoki nanti. Nayoki nanoté, nayoki te album il faut na joie temps oyoka. Il faut na joie vraiment temps oyoka. Il faut ce côté lisangai question parce que na album oui, nayoki nanoté. Mais vite fait na banzela peut-être na oyoka. Nazo yeba te. Na yokaki nini on dirait na yokaki nini afali comme on dit jaloux conseil ba pesi biso ba musicien to tika nde motema mabe biso ba artiste to tika nde motema mabe jaloux wana ça dit vraiment Nathalie na bi mais non so eza yo moni ba conseil wana dadi ngama wana wapi héritier na Mi-Ange Mi-Diamant ah namonaki ba image moko nana tindelaki ngai que je salue à passant mon manager Stone Kwavita na Gloire Sébastien et vient ngai Théo Zambrota na commanda Eron Ilunga na Kim Seleman Zombi ya Papi Matalatala Jobur Mbala na mona katindela nga mo image moko na yoki mo ba plan na kati et c'est un plaisir nde to lobaka toujours ceux qui bazo reconnaître biso au moment toza vivant c'est un plaisir ceux qui na simana yango bazo reconnaître biso toza recouvre tam so to mona ba œuvre na biso te na talaki na réclamé te. Oh, tu m'as posé de questions. Ce qui n'a yokaki, na bina na yoki, oyo batindela kinge pasteur mais je savais pas yango na kat album na ah na yokaki quand même ba honorenga pour bazo reconnaître que naza grand. Oui, parce que na kata ya musique na biso pour moto a sale loko ya moto c'est que il faut mon ngo qui paisible na litoi a sepeli non tout ce loko grand wana baza baleki baza ba collègue na musala mais na âge tam so ba ko za baleki pe non na bengi moto lekité il faut comprendre na lobby clairement baza ba toza ba master tam so na âge na kokoza la paix mukolo ba mso ba ko za paix mukona mais c'est un plaisir so ba reconnaître grand qui monene nanga biloko nanga misusu na monya ngo ko se retrouver animateur nanga ndenge bon ya jouer mon demi sarbati kasi wona fortuna batali ke naza artiste ya monene ya mboka na binoti bazo reconnaître ka artiste monene ya mboka artiste monene ya mboka asala ebele tozana biso bimiselo ko poto pesa ngo sens oui to photo tala miso kota biloko na ezali to jouer yango pour moi c'est un plaisir. C'est un plaisir. Ce qui est commis à niveau ya ko bimalibanda, ah wana nde commis mabe, mais ceux qui bazo reconnaître nga, c'est un plaisir pour moi. Ezo la kaka ke yango moi na Congo faut boye ba ke bozana ba artiste na bino oya minene, oyo ba valeur na bango eza valeur na ye eza kaka, ba valeur eza tellement belé, bino nde bokoye ba ko saisir yango, bino nde bokoye ba ko pousser ba valeur ya ba artiste na bino pembeni. Vraiment c'est un plaisir pour moi na elo ko sala mise ndenge moko ndenge na Côte d'Ivoire ezalaki na
et bataki na guerre moko rival moko zalaki entre De Bordeaux na Arafat. Bango mbale bataki lo puku na nyao. Et au moment De Bordeaux ayaka bwaki asali nzembo na nga moko boye et ça laki cartonnaki fort. Arafat aleka ina te va bi mais a plagié. Asali biloko za ya été za ya artiste musicien brigade. Et à ce moment-là tant ba benga kinga et tant De Bordeaux zo benga nga zo reconnaître que ngai ce qui inspiration nanga mingi yaka pour un artiste et musicien oyo artiste et musicien brigade Sarbati n'inspire kanga. Pour moi c'était un plaisir tant na mona sa keloko nanga zaki ki a honorer ngai au moment qu'il naza vivant et ceux qui ba honorer ngai pour moi je trouve ça normal bazo reconnaître que artiste na bonga munene mboka balinga kanga pe mingi basali yango bongo pour moi je trouve ça normal na au monde moi ça normal mabeka kande que ceux qui ba jeune frère ako yanga ke na mona mupanzi a je sais pas quoi. Voilà, Sarbati Brigade. Ouais. Je te lâcherai pas. Oui, je ne te lâcherai pas. Dans toujours que moni, il y a un moment où on a 8 ans. Batu bazolo ba artiste onde za boy asili asali boy akei à ce moment là ndé ko pesa ngana eko vendre na réseau na bi mais non que album oyo il faut na bimsa générique. Générique on a bim ça faut na pesa ngo titre na ngozala je ne te lâcherai pas. Pourquoi je ne te lâcherai pas? Batu baye baye kake brigade wana sasili ngai nazo permettre batu ke la musique eza force na ngai quel que soit na ko koma nimoni na ko tika musique te pour musique ndé eza base na ngai ya moni titre na pesa ki na bi je ne te lâcherai pas quel que soit batu critique kozala et kozala ndeni mais bazo atteint ko savourer et yaka pour je ne te lâcherai pas et koya na mokaka base na ngai ya force ya ngwana bona ebite bunini yo lobela ki ngo talisingo binanga soki nani na ebite te po collègue na yo moko artiste musicien natala ki mission na ye c'est-à-dire lobi makambu oyo ezaka fo muto azana gaz te asa allusion na par exemple pour ça limite que wera ou bien musicien moko boye akoko diembela na simana collègue no moko artiste musicien faut za la kaka donc muto azana succès te na betolo solo azana base te na betolo solo moko non base ya YouTube base obino bokuma créer na oyo ya base obo salaka ya ngwana za musique te moi j'ai fait au moins 2 ans na kati ya poto 2 ans na kati ya poto tout se mancher ba moteur na osa l'émission awa retourna sangonanga et pas ya ba frère na ozana bango awa naza parmi les artistes oyo na beti plus de 17 concerts naza parmi les artistes oyo bango moko bato bazali awa ba produisanga bazoya ba bimisi ba mbongo pas moins ya 2000 €, pas moins. Est-ce que moto abeta kazo beta o benga yo bien azolinga adiembela moto yango succès ngwa nini ngo bango pe bazana mo ye frère wana collègue wana lobi nanga succès nini ngwa zana ayeba nuya bayibe na Singapour yo zo betela nga succès à Château Rouge obete nga bayibe nga Château Rouge obete nga succès à Saint-Denis bayibe na Kenya aussi mon na Sénégal. Il faut être malade quand même. Pas réponse pas comment. Attendez, on peut pas penser ça. Je sais pas quand même. Ça va. Mais tu as pas ce concert. Vous avez bateau. Yoga. Là, il y a une image bien gros yoga. Bah, ça c'est là peut-être. Yo moko tango yo kiboye et salioni siko yo to réclamer nini o réclamer nini Sarbati Brigade mais ngana ko réclamer nini il paraît fundi na parquet non déjà c'est-à-dire pour moi nazolo bango pour moi ceux qui ba jeune frère nanga et jeune frère bazo sala bazo reconnaître kenga naza grand balobi ke toya to ding to sala logo na biso moko boy. Mais si quand tu s'inspirer bien, autogo se retrouver bacha biso ka. Il faut qu'il ne pas ya moko ya animateur ya mboka na biso o aza monene. To zwa biloko na ye, to ça to exploiter yango. C'est un plaisir pour moi.
au moment que naza en vie niveau que funda na parquet te brigade non comme na parquet et comme maka nombolo pe yo boka nombolo quartier la terre mais ak e uta wenge mais yango ngalo bana comme na parquet et comme maka au moment oyo yo artiste to yo artiste bozo reconnaître te nde comme maka na ba parquet ngai te kutu makamba parquet ezala ngate parce que autour na nga naza quand même na bateau yo baza minene na travailler na bango tozana ba Jim Mavuba tozana ba Stone Kwavita tozana banane autour na nga c'est-à-dire tant ozo lokisa ngai makambo oyo ngai ça fait ba cri ozo lokisa ngai oyo zana na 2016 nde na bwaka ki yango na 2016 après ko bwaka yango lelo tozana 2020. C'est déjà 2020, entre 2016 et 2020, il n'y a pas photo. C'est-à-dire pour moi, de Bordeaux, tant que je vais créer un bois qui et ça là qui est à écoloba clair parce que Azali, Azoko s'inspire nanga, Aza fan au alingakanga. Au moment qu'il Naza, c'est une fierté pour moi. Chose qui a reconnaître qu'il n'a pas dans autre chose pour moi, ce qui va reconnaître que mortaliser au moment qu'il Naza, des Naza vivant, c'est un plaisir. Et je l'ai que jeune frère, je reconnaître que Alingi, Yomorozo lingate, maramaba petit. Mais comment on benga baninga suba jeune frère? Non, benga jeune frère, ça veut dire quoi? Nazo le baron na sensini. Au moni, tout ça ba grand garçon. Ba tota la biso na ba télé. Et tant ba mona ka ba langage to tilisa ka ba langage monsieur ça trop vulgaire. Petit yo, c'est ça soit ezo bima bien te. Ko ba na mutu jeune frère, et lin ko lo batte ko kitisi mutu. Mais na tozanga na na ndenga mabete. Casserole. Osana âge osana ngoyebi âge ngana zana ngo. Comprendre? Ko kitisayo c'est trop dire. Mais kolobake tout comme on appelle na ko kitisayo te donc c'est trop dire par exemple. C'est ça. Voilà. Yango ana na kitisité na bien clair, c'est un jeune frère, aza jeune frère na ngai. Tant ozo reconnaître ndeko na ye, aza tellement monene, aza boye, souci na ye que attaque au monde ngate. Azan a besoin que non, voir quand même se retrouver et si kaya azali c'est un plaisir pour moi. Ce qui me comme dans contexte mon social libanda, on est aux assurés, on est comme entourage. C'est comme ça. Au bazo ko encadrer ngai ndé tozana universal azali a poussa ne pe pembeni ne bo comme problème nini oyo na ye bozaka nango et si la raté au fond c'est quoi au juste les problèmes? Problème de quoi? Toujours sur langana ah toujours pona ko beta ko marteler o album langana zo benga na kombo ya yaka single nanga yango na ye awa tozana promo nango na zo senga na ba fanatiko balingaka la bonne musique bayoka générique wana eza sur le marché bayoka yango. Avant, il faut nazaler un peu clair. Chaîne YouTube nazala ki nangote. Lelo oyo, mutu toza na besoin ayoka ngaso ka beti brigade Sarbati. Sarba. Akomona chaîne nangai batu basabone. C'est ton frère Sarbati si un problème. Beaucoup de kata moyen moko boité bo la la mangwa saliti makambo sila. To continuer musala yo za déjà na test na yo ye pas la makambo na ye. Pour être un peu clair. Poser une question. Est clair. Na répondre ma bé te ba dans la bisote ba on va comprendre les Sarbati otuninga iba œuvre ya ngai so nazaki mabe tant mususu go ba na ko permettre te ba œuvre on a besoin yango tant ba reconnaître nga ba zo pesa nga yo siko to zo vrai sans vrai face nango na yo vraie version nango vraie version ah est-ce que non y a ba chose mami mama ah mami mama Ike yo mama yaka oh lolo mama yaka oh parfait zola nanga mayaka oza un album ni yebisa mwana yo akoma kobima ya sarba akoma kobima aninga kate soki obeti turo komona ye na sheta abimaka te soki obeti turo komona ye na cheche mono yo akoma dumie akoma mai fulu sa savon mono yo jeni akoma kovanda na bomae akoma na nzoto bilokos akoma mbre akoma pet ngana zala na brigade Sarba papa na Jeremina Isaac nakoma kobanga ba petit balingaka nini aleka mama elakisa banzoto yaya aza monene ato mami mama ike yo
Moi ça on est là. Ezaki na générique ni. Générique on a bien on a combo ya ezalaki so nazoye ba les sous zone rouge. Ezalaki zone rouge. La personne qui a un combo zone rouge. Ezalaki na moment où il y a 2016 hein. 2016 oui. 2015 à 2016. Ouais. Oui, avant la poto. Générique nazo pesa ba salutation pas bien en JPKIS parce qu'on a travaillé au moins plus de 5 génériques. OK. On a 5 génériques. Tu as 3 et Denda les enfants d'abord à faire un rando et il fallait tout bimisa pe oyo. Au moment où on a vu l'anga Serge Kaimbe que je salue à passant tout ça n'a pas problème moi OK. Ndé yango salaki que tout continuer makambo était ko sala clip ya Nzembo ya générique ko. Et c'est vendre déjà Ndombolino à Chango na katia chaîne na ya depuis 2016 2016 l'autre en 2020 on a 2020 ça dit 4 ans déjà plus de 4 ans 4 ans parce que tous ans moins plus de 4 cris na 4 plus de 4 cris 5 cris c'est un plaisir. Mais est-ce que vous êtes fier nango? Oui, cause à la fière. Cause à la fière que bazo reconnaître. Pas frère Moussous jeune frère oui, koyoka et pas jeune frère nanga bazo reconnaître. Jeune frère Sarbati. Bazo reconnaître que bazo reconnaître que c'est un artiste. Az animateur à monene, animateur au Congo Fubachi la miso. Au moins ça déjà tellement moko. Nanga trouvé moi tellement ndenge msusu mais 2 3 4. C'est un plaisir. Vous avez vraiment la confirmation que ba kriwa nezeyo. Vous avez confirmé biso la carte A plus de 143. Mais ozana yo mo ozana ba image wana chat na mo ko checker so na fallo continent. Au continent oti na suka. OK o beti loko tom so mona. Yangeza ya kolobate. Ozo ki vona ngate, ozo ki vona ngate. En plus nga zana ngondire générique wana nde mobimba na zana ngo. Générique wana. Ngo yo batekela ki ngote osoma ki en quelque part te. Pour bino votre mo yulu matondo, mo kemo. Oteka na so na koyeba malamu mingi à ce moment là na travaillaka na zaka na Petit Lumumba. Petit moko na koma mona koma lokola epa ya vibrator. Moko akoma epa ya bina filé. Oui, peut-être quand yé mutazu ba pesi kuna. Bato bazobeta kuna pa bina filé bango bato bazuba pesi. Mais atayo moko soki muta oteka akete o eza nango ya yote eza ya mutu mususu yo ko boaka na yo na époque wana ba petio bazalaki pa nanga balaki ko travailler na tangeli yo Lumumba petit fundi moko kenda lizeze azana pale moko kota koma ina mambo wa voyage na moko azalaka toujours nanga moko akoma oteka bazaki 6 ta c'est absolument générique na moko les enfants d'abord. OK na bango tout 6 wana ata moto moko te pas jeune frère nanga la moni bango azali tu vois aza même pas pour nanga siko nanya memi yango kuna Sarbati yango siko mona rolo banoni Hercule na rolo banoni artiste et musicien oyambi œuvre wana eza déjà na kati so beti na YouTube et pas ya Ndombolino au kota ya mo exemple ndongo zo banango binanga soki peut-être osomba ki ngo pas moto bona osombe pas moto ya liboso pas yepeka mta ko tekelanga parce que na moki babwaki moto eza obwaki relaxing eza 3 cris ya mi balé pe lisusu bona cri ni lisusu mais yo mo tshaka kasi bipi bwaki la na plateau ça na za tante ya obeta la somo somo na donc ça mo sima ko lo taba mo ko buli saba ni surtout wana kota suka pasola tikanga la telemisa bendelo yo pasola non pasola oui pasola ngandenga mopanzi nyonso kaka ya pasola ngabrija mais yango na so koti o mona ngonyo stuna bwakaki siko soki za peut-être batekela kinga ndenge soit disant ndengo lobi e bongo mutongo soka tekeli yo a tekela ona drum na solo na musique vous comprenez que yali bazui nde copie ba yoki nde ba yeba copier oui pour moi bazo immortaliser un moment que naza vivant c'est un plaisir pour moi et nous le bateto bino mo pe boza ba pandisa moto tshana ngana to sona ndenga ki mayele o tekeli ngeloko to o tekeli ngeloko ça dit ngana okina obeta ngo na ozo eloko na sali ngo ndengo tekelinga musique eza biso nde ba to créer la musique exemple bon so batekele loko yoke na musique na drum na caisse claire nde bete koto na solo
Nani, pour moi, c'est un plaisir de mortaliser force. Ça va, tu sais, il a besoin de quelque chose. Je crois que Robin a fait frère à côté, bah bureau Zali. Quelque chose pour toi? Non. Ça va, j'ai très bien dit. Bon, arranger l'amiable. Non, j'ai très bien dit. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez 1000, 2000, 3000? Mais la question, la réponse est ah, ok, c'est ça, voilà. C'est à toi. Pour moi, 1000, 2000, ça ne me dit rien du tout. Même dès la vente, on n'a jamais, on a ça. Ça ne me dit rien du tout. Vraiment, j'ai vu, ça ne me dit rien du tout. Tu vois, il n'y a rien à voir dans la carte. Il a qu'à reconnaître au Talisinga, au lobby n'a boye. Pour moi, ça ne me dit rien du tout. Et ça, qu'on reconnaître, ce qui est pour reconnaître, entre guillemets, on est sur ma caméra. Bon. Et ça, entourage, on a un bango, bateau, bazan, c'est ma wande, bango, baroken, on est baroken. Mais c'est pas à moi. Voilà. Ça va te regarder. Mais puis, sur YouTube, tout à l'heure, tout le monde a qui est battu na yo. Ça va. Vous avez réclamé quelque chose par rapport à ma cri. Oh, Baboua qui pas et pas frère Nayo. Mais Denis a osé savoir que il réclamé le côté de ça. Non. Un lobby clair. Un lobby nous clairement. Pour moi, c'est un plaisir pour moi. Tant que le lobby, bateau yanga. Bateau yanga, ceux qui bango bazo réclamer, et ça coûte rien à voir dans ma cambotali que ceux qui n'y. Au moins, bas droit d'auteur, bango bateau entourage de balandela ba makamba na sala longa makamba sala. Ça dit sur la directive, on a bango baza la directive, ouais, il y a makambo, il y a rien à voir avec ça. Mais il y a une équipe na bango pour bango ba comme à niveau wana. C'est que ça yom topé ça. Mais non, tu vois même à Fabregas immortaliser vient à biso nani, comment ça s'appelle? Redi Amis. Ba droit d'auteur raison à pas vient à Redi Amis. Ce n'est que normal. Ils ont ba directive, ils ont ba démarche administrative ba ça la bango. C'est normal. C'est normal. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Pour moi, c'est un plaisir qu'on reconnaître Ndele surtout. Et comme Rama Bende, ceux qui osent reconnaître, ceux qui osent reconnaître, c'est un plaisir. Mortaliser, il faut gagner dans la fou. Au moment où on a mon jeune frère, et c'est qu'on a immortalisé, la directive européenne, mais il faut nous la fier. Nous sommes vivants. Tant nous sommes reconnaître place où on a vendu, na trône on a vendu, na bateau nous sommes mécanisés assis là. Et ça là, on peut bien. Tu me pèses qui moi erreur. Tu me bêtes ça qui m'a bakou. Tu as cassé un pardon. Asa grand. C'est normal. On casserole. Ils ont 3 cris au lobby. Oui, ils ont 3 cris bah mortaliser nga bah pesser nga bah valeur. Oui, 3 cris ça fait combien? Ça fait des millions. Si nous avons contribué pas na œuvre pour moi aussi na olingate azalate il faut azala pour azala et ça fait partie toujours na ba richesse on a zanango pour moi c'est un plaisir même un jour on vendre reconnaître abi mais les autres ceux qui orchestre na ngai vendre côté boy oui na côté qui ba millions si ma ya frère na ngai wana c'est un plaisir pour moi ce jeune frère a se retrouver ça me fait plaisir na olinga malheur na été c'est ça c'est un plaisir c'est tout c'est très simple si le roi tozana yo sola si on a batu na yo. Non. Batunanga bango bazali na direction mususu. Direction administrative. Ou les makambo mususu, c'est pas moi qui gère ça. Bango ba kei na directive oyo ezali, ya ba droit d'auteur makambo tout ba wana c'est bango ba gérer. Il y a rien à voir entre makambo wana na makambo mususu. Tu vois? Il y a rien. Les longs de tozanga na obusu to ça une mission. Ozana ba droit d'auteur na oyo ozwana kadi. Ceux qui sont aux maloba na omugo salaki aux na makambo eza ya yo. Tu vois? Et quand tu vas changer tes pour ezaka ya yo. Na directive wana ko changer tes ezaka bongo. Ce qui ne est commis na niveau eza mususu entre guillemets wana ko makambo mususu. Pour souci na ezane ni frère na yo aller kana plateau pour reconnaître que ba krione eza ya yo. C'est quoi ton souci en fait? Souci eza wana, c'est toi qui m'as posé cette question. Ouais. Poser ma question, Nathalie Sio, ma grandeur, oyo ba reconnaître, c'est tout. J'ai pas de souci que mon téléphone les canaux TV, pas le bas la boisse la boue, mais non. Et comme rendre ma bé, ceux qui ba réponse c'est à ma bé, au tel n'angamba bateau moto sungié à zaki na place à Kokufa, à Telemi, à Linga ignorer liwanae. On a des comme ma bé, on a des connaître directive, on a pas de comment. Parce qu'on les appelle ngate. On les a battus misous, on nous a banal ça on a bangonde. Mais ceux qui ont clash les place on a mais oh mais non. Il faut nous aller un peu malade.
La structure je suis un grand artiste à mon nez quand même. Non, je ne suis pas Sokoda. Ça c'est. Vous êtes protégé, je crois. Je suis un entourage de tous allez un peu clair quand même côté. Casserole, vous en avez pour comprendre la réalité. Alors, quel genre de relation entre eux, na frère, depuis le mois l'artiste et musicien comme Brigadier Sarbatini, Erki, la force qui écrase, j'ai pris au moins 2 ans. Marché. J'ai lancé quand même générique on a bien on a combo yaka. Avant yaka il y a générique fallait bien mais je ne te lâcherai pas. Et compte tenu il y a na so moni na kati ya yaka au mona logo mo ezana universal. Baye ko poussa na pembeni nanga pour tout travailler na bango ensemble. C'est un plaisir pour moi. Et là normalement le fallait betela ngo c'est tout le bas quand même. Baye to lancer générique auto bing na combo yaka. Batu bayoka yango, batu ba consommer yango, et batu santi kanga tana na zona na batu bayoka yango, batu ba consommer yango et nazo senga na batu. Mes frères congolais, vraiment ma chaîne YouTube ezawana. Na sengi na bino bo s'abonner wana massivement. Contribution na bino yango nde ko pesa biso artiste na bino tozala lelo. Lobi na ngope tozala. Sans contribution na biso ya bino biso tozala o tozate. Vraiment ça titiko qui ma question relation na yo na frère na yo depuis au longwa maison mère est-ce que vous en bon terme ou bien vous en déni jusqu'à là moi je suis pas rancunier na benda moi loko ngwete mbaye mke album on a bimisi yaka ezana ba na rolo bandeni. Est-ce que si beaucoup de temps quelque part attendre Nzela yo na frère na yo au moni so tel na kata générique on a place mon atangi nabi basi baka bongo atiki motombo walandi moto apiaka e mobali asombeli motu kalingi mobali wewe bala kisi mobali mbongo malingi na ye maître basi baka bongo ça dit batu bazo moi temps vraiment oyoka ba clip o ezana kati wana ba komona ke oui artiste oyo aza focalisé ezana kati pilipili meza base na kata base pilipili tolongoli moko to bimisi ngolo la single auto bimisi yango na générique yaka batu bazo temps ya ko savourer yango bayoka bola que ça lien wana bola que ça ngo pepa ya batu ana plus 143 oui ça va nous faire plaisir. Mama, Brigadier Sarbatini, Ike. 5 kilos. Yannick Mboka et Do Issa. C'est quoi animateur ou abois qui va crier? Mais où est plaisir. Au moment où Naza toujours vivant, je vais reconnaître c'est un plaisir pour moi. Est-ce que vous avez besoin de relation? Il y a combien? Animateur n'a pas combien? Allez, bosso. Il y a une fois, il faut que mon tableau qui combo na intel. Parce que bazami ça tout noyé bandé. Abois qui bien? Oui. Azana gam, azana ambulance je crois. Abois qui bien. Ouais. Azana gam, azana nzela, alandi o yazali ancêtre naé na virgule à betaki aye a poussani pembeni. C'est un plaisir pour les autres ozate toujours assumer que toujours quoi assurer si manabiso na makamini olo bago. Yo zala na ngana wenge yo so mona animateur mo ka utakata songolo meka ko ya mekata ko chata lokolo pese ngana zalaki tozaki ngana ozaki na wenge ti o ba jeune frère ba na sima na musala pese tozalaki na mo déjà vinga na sima na maison mère pendant plus de 7 ans, 8 ans, 9 ans, comme ça, il y a quoi simer à succès, il y a grave. Il y a ma blague, parce que quand je me déchaîne, en place, na koma, ka yubino tout, bodago, robi,
kuna baningani mais après cause à la tête peut-être bango bayaki mais après cri à part cri on doit réclamer pe cri à Matela mais ouais tout on est à tout c'est à moi et ça peut que cri mon côté ils ont plus de 3 4 pour moi ceux qui besoin immortaliser nga et ça moi ça makamu so ezalaka mutu tous un peu clair bino pe quand même boza ba panzi sango et ça na bazar na makambo et sala mes hasard comprendre o eza hasard o eza que oui avandaki amoni jeune frère alobi non nakoki kotika te nakufa nakoki na makoya côté ya matière parce que na kata Congo tozana ba matière ezebeli ba manganèse yali diamant yali coltan yali siko na kati wana tunga na zana ba biloko wana oleki bakende musika ce n'est que normal bon se retrouver quelque part au hasard munene je suis un grand siko bino bolingi ni bolinga ba ivoirien de ba reconnaître ba minene na biso siko na kata mboka na biso moko jeune frère abi mais non il faut na immortaliser na zongisa oyo aza boy aza munene na pesa batu ba ça mabe et ça le plaisir de il faut expliquer biso fait ça le plaisir mais ça nous sommes pensé ça ngoti il faut yeba na tuni casserole ndenge ba immortaliser munene nanga et ça le plaisir tout ça le plaisir de non mais ça vérité musique congolaise pour moi merci beaucoup Sarvati Mugadi Nangina toso la momuke pour na générique na yo donc ils ont na YouTube ba fanatique no bazo réclamer que ils ont la bêtise trop de bêtises comme quoi na début na zolo bango clairement casserole na lobby na milali na milali brigade yaka kota la musique kufi musique kufi lokola bato bazate lokola sarbo telemi Congo esepeli mbrush c'est normal ils ont ndenga mabete mutu na mutu se vantara toujours ba fort ba place au yazali ici quand na telemi pendant 2 ans na vandaki na moni générique et beta kizate mais bazo comment deuxième tour na yeko boaka fona za na faire expliquer deuxième tour na lobby mama vanda assieds-toi mets-toi bien vanda obongisa liputa. Est-ce que si on a eu casserole, on a vendu un albino côté le matin, papa Vanda, Vanda ko assis-toi bien, Vanda au bon sali puta. Est-ce que c'est bêtise? Les longs ina yo eu casserole, c'est quoi que na ça signé n'explique. Les longs na to yebi bien. Ba jeune fille na biso lelo, bazo ko mi pesa sur ba valeur te na nzoto. O ko mona moi sala tili puta. Avant de se faire mes balles ali, pour quand ali puta ne bien, moto zo tata o mona elo za na nzoto nete, ma ko vanda quand c'est li puta tike lembi mo muke, biso bembe to vanda, tu tu dans moi système. C'est pas ça. Toujours même musique yo. Bande ko na biso basi fierté na bango zo kende wapi. Deuxième tour na zongi. Basi lenga telemi. Et je n'entends na vandi. Et vanda o bon ça string. Oui. Lelo bana basi o komona ya zo tambola na nzela. To vandi to tamboli to vandi boy. Moi moi c'est moi telemi. A juste exemple na pesu a juste string na yatiki yango bato ba mona. Est-ce que vous trouvez moi normal? Ou bien ngotenga to tambola na nzela to demande peut-tu bien ati le rapembe. Ati le rablé. C'est pas propre aussi. Na pesi dans bango peut bien. Je n'inzenge la telemi. Basi lenga vandi. Vanda obongisa. Langage on ba besoin kangote. Kolobela ke bana basi obozo salisa mabe. Congolais ayebi ko pesa argument sans qu'il yoka. Bozwa tan ya koyoka générique oyo. J'ai pas dit de bêtises. Na lobby makambo yo c'est ça la réalité réelle. Des choses vraies. Oyo bande ko na biso basi bazo ko mi ba ko pesa valeur na moté. Makambo na zolo bana ebité. Est-ce que na ngana na bimi libanda? Ngono to vanda ka vanda. Na pe yango ka biso nde toza mieux placé ya ko pesa message pa ya bato ba yoka. Congolais bi ko critiquer sans que azwa source information na suka. C'est pas propre. Dans le bien clairement. Maman Vanda, assis-toi, mets-toi bien. Vanda obongisa, va obongisa les puta. Tout ça a besoin de mon noter. Et je n'inzenge la telemi. Basi lenga vandi. Vanda obongisa string. Tout ça a besoin de mon noter. Bongisa yango, bongisa. C'est-à-dire, Congolais pour naïe, bongisa on a zo kangote na matoi. Yazo kaka, mais Congolais, c'est pas possible. Ça va tu brigade, on va chuter avec toi. Mais éviter quoi? N'habitez expliquer nos biso pili pili. En gros, ce titre est posé en cas. Ce titre normalement de Nazaboye, je remercie le bon Dieu parce qu'il m'a donné un peu de chance.
chanson nazwi nakutani na maison universelle oyo bapusani mpona babimisa album nanga sont fait prévu na yebi ke na mois de février eza obligé générique je ne te lâcherai pas kobima na titre batitre misusu oyo eza na nsima et album wana tosali mo un peu métissage na kati tosangisi ba R&B tokena mwa badécalé tozongi na identité na biso totie mwa rumba oyo bato baosepela na kati napesi image moko oyo naza pressé te mais je suis pris bato bazwa tan nano ya kosavoure album et single oyo nabimisi na kombo ya yaka single wana bato bazwa tan surtout na balangage na lobi otali single ya bêtise bato bazwa tan ya koyoka bazwa na temps ko critiquer te congolais ayebi kolembisa ndeko na ye avant c'est pas ça tout ça nango besoin tout ça na besoin ya appui na bango befort na bango yango ndeko pesa ba artiste congolais to kende un peu avant que tozonga rasima na lobi clair ka bêtise na kati wana ezate congolais ayebi koloba mais besoin temps ko savourer yango koyoka mais na sengi na peuple congolais ba s'abonner massivement na chaîne nanga chaîne YouTube wana ceux qui m'ont abeti Brigadier Sarbatini au kutana na ba plateforme tout Spotify Amazon tout ceux qui m'ont koti akomona ka beti ka Brigade Sarbati yaka tout ekobima bo télécharger yango force na bino yango ndeko pepso to keni mo un peu liboso tous ala un peu na moi classe wana ndenge na lobaka Jimmy Mavu bazara na sengo ndenge na monaka JM Boda tout le monde j'ai salué d'abord Jira Senzeza, joyeux anniversaire à toi frère. Profite-toi, c'est ton jour. Et na maître Botambapé, joyeux anniversaire na yo. Ya opé sabino na zanya ngome bo fêter bisika bozale. Donc aussi ça vous était sans que tu poses aux questions. Tout le monde a une image mauvaise sur qui na net. Bah il y a un projet moko na NASA. Projet où est-ce que ouais, NASA il y a même pas 2 semaines. Il m'avait appelé, tout 8 ans sur l'année, normalement, NASA, Autobims album. Et coup de chapeau, frère, vraiment joli album avec joli nana. J'ai kiffé vraiment, on a kiffé moi sérieusement. Merci beaucoup, c'est Kozali. Il m'a dit, Abi frère, titre tel mais ben moi na 28 na ko largué tous les 28 bon côté na bandi na quelques titres on a mis na 4 album na décembre on a mis sur 4 titres. Na single featuring chose avec qui na Ayakamura expliquer ngabit na bombi yango pour na réduction ya la rendeni awa na poto ya la kasoki moto abimisi album na ye après beng sakaya après 6 mois aya koya akoya maboko pamba te ayaka soso na moi 4 titres bakisi pour apesa bato SM yango na 4 titres na réduction nde na 4 titres na robimisa na mois de juin avec nangai mois de janvier février mars na mois de mars ndé ba projet wana ezana kati pour moi c'est un plaisir je suis un artiste na vandaki yango moi na bona no yabike na kata mboka na biso bozana bato baza tellement monene bino moko ba congolais bandeko na biso boyebi ko pesa ba valeur na biso te pour moi c'est un plaisir na vandaki na ndako moment bato bazo bananga ba bien asali boye oui j'ai vu 243 tous ans on essaie de te reconnaître j'ai vu un appel ya Naza Benginga c'est lui qui m'avait proposé à Benginga na keko ça de featuring album là et moi aussi na bato nanga to proposer pe so ko ça na échange culturel to bengi ces échanges yé pas ko so na flèche aller flèche retour azo zonga pe na oyanga pe avuzana kat parce que ngape ba featuring ezali ça dit bato bazela biso na réduction déjà to so ça déjà makambo tous les déjà calé faut featuring pour na featuring ezali les échanges culturels eza tozo sangisat ngai na yebi naza awa langue française eza monoko ngana koli nango te vous comprenez eza monoko ba français bango baza bato baza déjà la culture wana je suis un congolais bédard tout fait ngaye pour apprendre nga mon biso na million na biso eza la bobo yango wana échange ngo wana flèche aller flèche retour ce n'est que normal lilo yoza awa au côtoyer pe ba grand journaliste mboka oyo et pour être un peu ouvert je te conseille frère oza obligé au côtoyer bango et au bon manger ça conseille les autres ça frère là na peso exemple moko so moni moto na vie aza complexé na gombe
c'est qu'auti na famille mourir qui est vraiment très triste. Puis bato bongo so bazui ba faire souffrir bato makasi. Merci Sarbati. Tu continues T'es aussi ici. Tu reviens dans Souka vraiment émission nayo, un petit commentaire par rapport à cette émission. Un petit commentaire, c'est un plaisir pour mon frère, toujours quand même partager. Tout le monde est sous lelo et ça linga vraiment plaisir. Nakani c'est junior yombo makamba banda lo belanga ipona yo na moni Gisèle et ça linga zinde ça linga plaisir. Ya ba yombo. Yebisela ngai na Kevin Kamani, oyebiseli nga na Mathieu Kamani, oyebiseli nga na Gunther, okangeli nga Stone kwa Vita, omoneli nga Seda, oyebi ozweli nga nani Juburumbala, otangeli nga na kombo ya moto na kobosa na te Sandra Mwanza. Ça vite fait, ok générique a fait rire, moi du wingi wana. Bon, Ferré, excusez-moi. Na yoka ki générique à Ferré, moi moké, pour na nga, na moni on est on dirait bimisi yango pressé. Parce que na mona, ba mabanga, on dirait ça likolo ya ba cri ba bazo boaka. On dirait zeki mettant wana les 18 hein, et puis si ba tout ba ka motiver à bimisa. Mais c'est un bon générique. Mais na moni on dirait zui, na concentration de na yoka ke, na sentir rien na moté. On dirait que le moment c'est rapide bimaka rapide mais to pesa lito et pe na sima so mais Bakri quand même ça va Bakri vraiment na koti na muzindo te au kota na kati koti nyoso wana rapport pesa ni maternité kuna te ye pesa frère na ngai biso toza ba moko oyo bino nde boza bo faut bo reconnaître biso bo pesa biso ba valeur wana eza na te na sima un jour ozala to komo beto bi na monaka brigade to banda ko na la samba tande banda ozala boy brigade ye moka bimisa pe loko na etande sala boy surtout ça ba animateur o il faut ko féliciter alongwe aya sali album na ye abimisi de générique de sali succès affaire rambe simbi le auto za na yaka to pesa ngota ya koyoka so tu comprendre c'est pas facile. Merci Sarba. Carrière solo, c'est très difficile pour gérer. Hein. Merci Sarba. Donc c'est et belle boss la carrière solo ah. Au moins azanae azo sa carrière solo mo nae ya yeka ka ah. Azo critiquer. Non tu vas dire que c'est na Congo est-ce que ta bango ka grand complet Sarba. Est-ce que ces allées déjà ce n'est que normal bana wana baza bano ba bimi na libumo mama na ngati. Hein? Baza un peu libre. Moto za la patient. Ya kozonga na monia na zaki na ye so na za na moto okabola to kolia même ata na nzela oyo Moïse azwaki bana Israël abimisa bango en Égypte j'espère ba bima pe bango nyo surtout te ba koma na nzela bala okende te te belé batikalaki eza normal pour nga ba ona okuta bango moi moke no za na bango to partager o pe boza la presser c'est ka ba kei ba ozwa c'est un plaisir. Mais de façon qui c'est que on peut va vivre à l'aise. Voilà. Ce n'est que normal. On a yeko sala awa. Na yaki pona yangote. Pona musala, mais musala me minga na makambo mususu. Mais so ina zongeza ba valeur na bango. Pas si moko. Pas si belé. Et ko aussi na mukolo moko na esengo moko. Webinga. Sincèrement, mukolo viera masondola nga na Kinshasa. Pendant tout ce temps-là, j'avais souffert sérieusement. Avec le temps, mon kobaba qui n'a pas sauté. Et c'est le côté. Merci. Et c'est la guignon ça. Merci Sarbati. Donc, tu as eu des temps pour moi des annoncés. Mais pour le que ça fait quand même talent, tu as vu que Katina Reza. Donc, aux hommes, ça bisoka ne loko ana ya sauté dit et c'est le côté mais on des annoncés on fait ça autant. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, donc c'était avec Sarbati, brigade Hercule, la force qui écrase. Donc si vous avez tant aimé cette émission, dis merci. Donc dis merci comme ça celui qu'on appelle déjà Ali Sala. Donc Ali Sala merci. Yoka siko na betelo, bi bat bato ba ngana sila. Ali Sala zawana. Ba Ali Sala bonakolo bandeni. Ba tape bato balingi musique avancée té. Au moment où bato bazo lo baba bike moto wana sila ali sala kota mbongo na poche na plus de 3000 €. Abimisa baya bazwa contrat bake ko sala yango na manager nanga.
Au moment bateau bazolo bababi, moto na beta la tasa la pilipili bimatique titre tozo. Te bango pe baza bateau, moni pona ko pesa ba artiste Valère. Au moni Valère na yo, ngai ndem na panzango pa bato. Voilà. Au moment où tu as une émission, tu as belanga na moni na bino, moto c'est guéri na kin. Voilà. Ba ali sala doti na bango na ba Afrique. Et ngo bateke ba norme ba okuta na poto, to amoni place mo bato tumba, aoloba, mbongo abimisaka. Aka futa ngoso na zaka yuma, na zaki moto na zaki intérêt na moto apesa ngonga te. Voilà. Tu vois? Bien. Tout ça artiste amicité, je gagne. Tant que tu as foot, j'ai pas le talent quoi. Et déranger, ouais. Mais non, ça me dérange. Tout ça me dérange pas. Pour moi, ils ont l'accent de grandeur. Parce que je suis un artiste. Parmi les artistes, ils ont beaucoup. Et Belé, ils ont place où ils ont 100 €, 200 €. Mais moi, je ne suis pas l'artiste. Je suis un artiste à bon côté. Exemple, je suis un artiste où on a évolué, qui ont vendu artiste à vendre. Exemple, ceux qui m'ont amené le 4 000 € européens sur bêta. Exemple. Tu as des annoncés. Donc c'est la fête, Sarbati. La prochaine émission pour tout débattre. Merci comme ça, Alisala. Merci encore une fois, Alain Mafuta, Alain. Merci à Guylaine Gantebe. Merci pour tout ça. Merci à Gires Peugeot, mon cher ami Médio, Papana, Gersi et Germon. Donc merci. Voilà. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Merci comme ça, Dolé Champagne, estimé confrère. Merci pour votre assistance. Merci encore une fois à Joël Tolambi et les jeunes, donc banquier. Merci à vous. Merci et joyeux Noël et bonne année dans Binonio sort place au besoin de l'émission avec beaucoup d'attention. Fritella, Kiangata et Fanfan au meilleur à tous ensemble. Merci. Donc je vous retrouve très prochainement. Bye bye. Très prochainement. Merci Sarbati. Merci beaucoup et merci vraiment joyeux Noël na équipe complète Oeza Awa. Na bino nyoso tu na moni ale mafuta zawana gilenga sebe za mono akoli na Campbell Z. Campbell Z. Kuni ala ki place Campbell Z. Voilà. Moni Campbell Z. C'est un plaisir pour moi. Tout place Sarbati. Bino tu na pesi bino bambote vraiment na zane sengo to kabwana ba bona ne abino. Na koma ko regretter baleki bankoma ko lekela ba mikolo na mbule. Nga ba ko lekela ngati. Koma ko regretter baleki bankoma ko lekela ba mikolo na mbule. Bano ya 12 ans, bano ya 13 ans, balingi na bango batata. Papa wendo wakufa, tikala quadra ngora miziki ye. Ngai brigadier na lokolo ya bankulutwe. Tazara kana bebe kale ya panya kati kibisato kotikana waransone. Tala ya Congo. Naleli nangai. Musala na nganza eza kitoko ye